Shalom, 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 peuple de Dieu et bon du monde de Pâques. Na pamboli nzambe pour la circonstance oyo nzamba pesi biso ya koleka lisusu liboso ya basanto pour na koloba de sa part. Je bénis Dieu parce que Bible soloba il est le maître des temps et des circonstances et pas ya nzambe elo komoko ezala hasard. Dieu a permis que cet après-midi bien par rapport à Ero Bogota les langa beaucoup tanangai pour toloba de sa part. Ya moi je bénis Dieu par rapport à cela. Thème na biso mokola lelo c'est le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau est vide? Bisogna que fête ya Pâques, dodo commémorer kufa pelise kwa ya Yesu. C'est par rapport à notre temps, par rapport à cette période, comme le lot aux dimanche à Pâques. C'est pour cela que j'avais voulu bien parler sur le tombeau est vide. Directement, nous passons à notre verset du jour. Tozotara Mukana ya Jean 21. Nous lisons au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Nzambe a pambola lilubanaye. Nena utukolobawa, thème na biso eza le tombeau est vide. Totangi texte nabiso de base ou bien verset nabiso de base ou en Jean 21 2 3. Pourquoi le tombeau est vide? Avant tout le pourquoi le tombeau est vide? Tolingi no toyeba tombeau yango ezani. Bien aimé dans le Seigneur. Nzambe ndenga sala mutu. Nzambe asala mutu mutu azana 3 étapes. Oya respectaka na vie. Liboso c'est la naissance, deuxième étape c'est le mariage. Troisième étape, c'est la mort. De la même manière, Moutunakati Abomoinaye a 3 parties. La première partie, c'est le corps. Deuxième partie, c'est l'âme. Et l'autre, là, c'est l'esprit. Bible en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que molimo, et ça, la kaete mutu à vivre. Soki molimo ya mutu, et bimi na kati anzoto mutu, ne place balobarake mutu à koufi. Si on a 3 parties au mutu azala kanango, ezaka na partie moko ekufaka. 2 parties ne kufaka, pardon. Le corps et l'âme. C'est-à-dire, nzoto na molema. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit d'une personne est koufate. Mutu akosala ndeni akokufa mais son esprit est kokende quelque part. Alors soki mutu akufi. Avant mutu akufa, nous avons de morts. Oh, et utake pa nzambe. Nous avons aussi de morts oyo ezalaka provoqués par les humains. Bien aimé tikanga na yebisayo. Mutu nyonso alukaka kokufa na yo. 2 morts. Mort oyo utaka pa ya nzambe, c'est-à-dire nzambe apesa mutu nyonso tana yo. Soki ta ya mutu ekoki, omona ke mutu wana quelque temps après kokufa. Mais à part nzambe, il y a aussi des méchants. Il y a aussi des gens qui balingaka que Mbatu va vivre. Parmi tant d'autres, il y a les sorciers, il y a les occultistes. On va créer un cabas mort ou précoce. Mais moi, laisse-moi te dire, bien aimé. Oh, yo, nyon so ko kakufa na yo ye mo oki. Bien aimé, non nina ye bisoye. Mutu nyon so ko fole mbili ye mo oki. Yo ko kufa yo maboko ba kite, mais yo ko kufa liwa ya nzara. Yo ko zela lita ya nzara. Parce que nzambe etali atinda ki ona moki. Atinda ki oko vivre. Atinda ki ote bo mutu abomayo. Oyo nyonso abambaka o mabanga ya molimo po ete aboma yo mabanga ane kosala retour à l'esprit. Nauti ekoloba te tozala liwa oyo eutaki pa nzambe na liwa eutaki pa bien aimé na yebiso yo okufaka na liwa nzambe okufa na liwa bato te oyo nyonso ozokota bandako pasi nala po aboma yo nalingi na yebisa yo yewoko kokende au nom de Jésus. C'est-à-dire que tant que tu as naé kokaka, tu as zwaka nini akufaka. Soki akufi, ba okelo kocha na mort. Si ba kocha na mort, quelque temps après ba sali la cérémonie nyonso funèbre auto salaka. Si ba ko sala funèbre na cérémonie on a pardon directement ba mimaka mutu. Mais là sur politique na suka elibela. Place wana ndeto benga ngoto. Mutu nyonso to zana. À toi chasser des esprits de mort du matin au soir. Mukolo o dana yo nzamba kopesa ye komuka okokende. Peta okokende bakotika yo wapi na
kati ya Congo. Sikoyo tokoti na mama likambo na biso. Histoire toti kotanga eza histoire ya Jésus. Toyebi lolenge nini Yesu abotamaki. Yesu ntango ayaki na mokili ayaki pour une mission. Yesu akitaki na mokili pamba te. La Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Dans ma kiti na mokili, Nzambe atinaki na mission. De la même manière, yo pe ntango Nzambe atindi yo na mokili, atindi yo pamba te. Nzambe atindi yo na ye mission moko songolo, atindi yo na mission moko songolo, atindi yo na mission nini. Nzambe alingi ke na nzela na yo libota na ye pamba. Nzambe alingi ete mission oyo atindi yo na nzela na yo libota na yo etongwa, na nzela na yo libota na yo avance. Lokola Joseph bazalaka na bango 12, ye azalaki 11e, mais ye azalaki na mission. Mission Joseph ezalaka nini? Bien aimé, ndenge babotamaka 12, presque bango nyonso bazalaka baberger. Nous supposons que batangaka pete, mais toomona motu oyo akosala différence. C'était Joseph. Bible elobi akoma premier ministre na mboka ya Egypte. Na nzela na ye, même ntango kani ekotaki na nzala, baparent bandeko na ye base retrouvaki na nzela na ye. Bien aimé na ye nayebisa yo, na nzela na yo libotano epambola, na nzela na yo libotano ekende liboso. Po Nzambe atindi yo na libotana na pamba te, Nzambe atindi yo na libotana po opambola, Nzambe atindi yo na libotana wana po na nzela na yo makambo ezala mpe malamu. Dans une famille, Nzambe azwaka bato nyonso te po asalela bango, azwaka motu moko. Na nzela motu wana nde kosala ete libota mpe efungwama. Même na kati ya famille ya David, bazalaka Seth, Eliab bazalaka, Abinadab bazalaka, mais mission ezalaki na David. Mission David ezalaki nini? Ezalaki ye nde azala roi mpo na nzela na ye libota na ye mpe etongwama. Yango tomona ntango David azoboma Goliath, Bible ezoloba Saul azotelema azoloba de qui es-tu fils? C'est-à-dire que Isaïe ayebanaka na ye te, mais à cause ya David mwana na ye Isaïe ayebani. Bien aimé, tikanga na yebisa famille na yo yebani te, famille na yo eza nango na griffe te, mais na makambo Nzambe akosala yo, makambo Nzambe akopesa yo ekosala ete bato na oza mwana na yango tobengani kosala makambo malamu mpo mabota na biso mpe kende sango malamu. Alléluia. Bible elobi Yesu aye pour une mission. Mission ezalaki nini? Yesu aya akufa mpo na nga na yo. Bien aimé, ntango ayaki azalaki na mission, mais il ne pouvait pas rester seul. Bible elobi asélectionnaki badisciple. Ntango azwi badisciple, il y avait 12 disciples. Ntango ba 12 disciples bazalaki bazotambola na ye, bazolia na ye, bazomela na ye, mais eloko Yesu ayebaki te. Parmi les disciples, ayebaki parce que azalaki nzambe, mais Yesu malgré sélectionnaki 12 disciples. Na kati ya 12 disciples asélectionnaki mpe démon mpo ye moko azoloba na kati na bino naza mpe na démon moko oyo akotrahir ngai. Bien aimé, tikanga nayebisa nyama oyo aliaka madesu azalaka libanda ya madesu te, azalaka na kati ya madesu. Il faut mutu oyo aza na bakamarade, aza na ba, il faut ayeba bato naza na bango baza na eta nini. Mpo la majorité ya bato bakaisaka bato baza bato ya mosika te, bazaka bato ya pembeni. Oyebi lelo bafamille na biso okozanga na occultiste, okozanga magicien, okozanga féticheur peut-être, mais yeba ete ndoki ozanga te, Juda ozanga te. Pour près, Yesu azalaki 100% moto 100% Nzambe, mais ntango asali sélection na ye, bien aimé parmi 12 disciples, démon mpe azalaki. Yango na ye na tato na likonga motu nyonso aza pembeni na ye oyo abengani aza Juda, moto na Nzambe ekabola yo na ye, oyeba ye oyeba ye te. Azala ya famille, azala ya quartier, azala moninga, azala collègue oyo bosalaka na ye. Soki ye nde Juda na nzela na ye bainformation nebimaka, ye nde akenda kotrahir bino, ye nde akenda kokosela makambo, yokanisi ye moninga ozobetele masolono ya kati, mais ye azokende kotrahir yo, oyeba ye te moto na Nzambe esengeli ekabola yo na ye mpo oza na danger. Yesu azotambola na 12 disciples, bayebi teke Juda oyo aza pembeni na ye yenda koteka. Bien aimé, nani atekaka ozosala makambo esimba te opiaka sekret na ebana. Mwana na Nzambe abengami kozala discrétion, abengami kozala na discrétion. Makopine azalaka te, camarade ya moto azalaka te. Bolingo ya moyo eza oyo butu te. Moto azolakisa bolingo na moyo, peut-être ye nde abomaka wana butu,
Moto la soki alingaka na moro peut-être ye ndali ya kaona sese Juda azalaki na Yesu mais kaka Juda wana naza kolia Jésus na selesi. Bien aimé, tika ete Nzambe afungola omiso omona balinga yo omona Juda peut-être obenga ma copine yene Juda peut-être obenga camarade nanga yene Juda oyebi la majorité ya bato basalaka bato mabe bazalaka mosika te bazalaka bato otalobi nandima te yenda kosala mabe solani yenda osala Yesu asélectionné bango parmi bango Juda. Dans le temps, il y a pour trahir Jésus, il veut dire Juda a trahi Jésus. Dans le Juda a trahi Jésus. Donc, on est ailleurs, ma campagne, ça la Jésus. Ils ont mémaillé pour accomplir sa mission avec nous. Bien aimé, tu as dit que ça. Ma campagne, ma salaka, ils ont mémaillé petit à petit l'élévation. Et puis, qu'il va dire quoi, Joseph? Donc, par contre, Joseph n'a pas sika. Balobi boye. Botala moloti bandoto yewana zoya. Donc, bon, maï, tout le so bando donné au coup de ça. Bible le biton ba suer ba boîte na kata puis. Ba moment so ba yo kani je pense c'était rival. Ba le bit non to ko bon maï te. To bon maï pour la ligne. To te kae. Ba kanti na ko ba te kae. Nzoka ne mission Nzambe ko kala. Nzoka ne ba ngo Nzambe ba sa ba instrument. Oyo Nzambe zo ko utiliser pour être ba même Joseph na titre du premier ministre. Et ne metika ngana yebisa. Mutu nyoso abundisa ka zo mema yo l'élévation. Mutu soit telemelaka azotindika petit à petit na élévation. Bien aimé mutu so kanta mwaki lo mbaso bakosutuka mbaso ezio na lokolote ezio na portefeuille. C'est-à-dire que portefeuille na yo tellement que vimbi na mo yemo mituna. Na bakila ke mbaso na se retrouver Bible lobi Joseph bandekole bakanti ba obundisa ye. Po bilaka Nzambe kopesana te nzokande petit à petit bazotindike vers bilaka ele mekobanga bitumba te bitumba nde esalaka ete tokangama na Nzambe ntango ozokontinue kokangama na Nzambe petit à petit bilaka Nzambe alaka yo ekokisama nalingi nayebisa yeba ete bilaka nyonso Nzambe alaka yo ekokisama alakaka Abraham apesa ye mwana sukasuka apesaki ye mwana alakaka Joseph dans nzela bandoto kia kokoma mokonzi akoma et bon soka kosa Joseph soka kosa Abraham tu penses que Nzambe wana akokosa yo jamais bien aimé nazotatuna 2021 eza année odilaka na oyo sokokisa balinga te ata les grands soucis de ta famille atelemi alobi ke bilaka ekokokisama te ekokokisama ondo taza mukie Nzambe na biso leki bandoki nyonso bakosanga na bandoki ya mokili mobimba me Nzambe aleki bango Bible elobi ntango ateki Yesu bayebakangi Yesu chose étonnante bato nyonso bazalaka na Jésus bapierre oyo batambolaka na Jésus bamari bamari Bible elobi Yesu atikali ye baabandone bien aimé camarade ya malamu bayebaki na moment ya basi peut-être lelo tomimona kozala bacamarade ebele peut-être kozala mo jour okozala na eloko te nde oyeba bacamarade na solo jour okotikala pamba nde okoyeba bacamarade na solo jour oyo mbongo ekosila nde okoyeba bacamarade na solo jour oyo okozala malade nde okoyeba bacamarade na solo nazomona na vie ya Job Bible elobi mwasi ya Job azwaka bolingo nyonso Job azalaka nango soki alingi bijou soki alingi diama mais jour Job akomi na problème akomi oyebisa ye finga Nzambe osali okufa pourquoi mpona elengi bien aimé ka Nzambe nde alembaka te mutu nyonso asalami na makila na ma alembaka même maman amemi semi 9 mois mwana na ye moko soki awumela azobota ata koma akoba ye nabota nazwa kimia bien aimé mais Nzambe alembaka moto te Jésus azalaki na bapierre Jésus azalaki na bajean Jésus azalaki na bajacques azalaki na baoyo nyonso batoma azalaki na bamati azalaki na baoyo azalaki na bango mais Bible elobi ntango baye kokanga Jésus Yesu atikali ye même Pierre oyo alobaki ke tu es Pierre si c'est Pierre je bâtis mon église oyo alobaki napesi ofongola likolo na se okokanga na se ekangami na se ekangami likolo okofongola se efongami likolo bien aimé même Pierre awanganaki Yesu bien aimé nayebi kaka nayebisa tika bato bawangana yo tika bato bamona opamba tika bato banegejo ajo Nzambe akotongola yo bakoya koluka yo Bible elobi bandeko Joseph ntango bateki Joseph me babosanaki mokolo moko esemela bafukama Yesu ya Joseph
bazoyebisa yo bato nyonso bakobongisa bango nano nyonso bakobongisa bakofukama liboso na yo. Pourquoi bakofukama? Po ntango ye moko abandone moto nyonso atiki ye bakangi Jésus bazwi basali bakokai kosala bazwi bamemi Yesu sur la croix. Donc bamemi Yesu sur la croix bato nyonso batalaka Yesu kosika tokoya kosunga aza te tokoya kosimba ye aza te aokundanaka ye moko baja mosika bapierre mosika. Bible elobi ntango poko ekoki il y avait une personne babengaki Joseph d'Arimathie azalaki disciple ya Yesu mais Bible elobi dans les secrets. Bien aimé même so bato otambola na bango nde bango balingaka o te bato mosusu balingaka na mosika me bakosala pembeni na yo te peut-être devant likambo bango nde bakoya kosekola. Bible elobi Joseph d'Arimathie okuta tambola na Jésus te aye kosenga nzoto ya Yesu. Bien aimé nalingi Joseph d'Arimathie moko aya na donc bato nyonso babwaki yo nzambe atindelo Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie anizala mobala ata aza na France aza na Kinshasa aza wapi ata aza na Mbandaka aza na village nzambe atinda Joseph d'Arimathie aya kosunga. Mais je te promets, les gens de Joseph d'Arimathie moko aya na nzela na yo po apambola yo po atombola yo po apesa okosa motema Yesu découragé sur la croix nani kosunga ye. Mais bien-aimé tikanga na yebisa yo soka nde Joseph d'Arimathie moko aya kosenga. Bien-aimé Joseph d'Arimathie azoye na vino kwa ye na jena Joseph d'Arimathie akoki kotuna libere avant na nzela kala mingi kazuya ozokota na Joseph d'Arimathie na oloba amen. Bible elobi Joseph d'Arimathie aye asengi nzoto ya Jésus amemi nzoto ya Yesu ti na kati ya tuku oyo basalela yo. Bien-aimé lipamboli nzambe akopesa yo ekozala lipamboli meme lisolo ya lipamboli wana ebetaka na famille soki na famille na bino makambo ya minene ebetaka te na nzela na yo makambo ya minene ekoki. Bible précise que tombo wana Joseph d'Arimathie atiaka Yesu atikala kosalela nayebi Jésus premier jour eloko mabele toyamba Yesu mabele ekanisaki Yesu oza kala mwa bato nyonso amilaka mabele ekanisaki Yesu mpo akosalisa bagene nga asalisaka bato nyonso mabele ntango ayamba Yesu elobi na Yesu boye bayesinga oza profete babi nango osala miracle etikanga nayebisa o ada nga nde namelaka Eve nga nde namelaki David nga nde namelaki Esaïe nga nde namelaki Élisée kutu nga nde namelaki ebongo oyo kokende wapi mais eloko tombo eyebaki te mabele eyebaki te ke azomela n'importe qui te azomela moto apambapamba bien-aimé tikanga nayebisa yo bato babulisaka yo eloko bayebaka te ke bazobundisa moto apambapamba te. Bibelobi le premier jour mabele ameki mwa mosika le deuxième jour mabele ekomi kolenga le troisième jour mabele ekoki te esange Jésus. Bien-aimé nalingi nayebisa yo mabele nyonso emela esenga yo mabele nyonso emela kimia na yo mabele nyonso emela bolamu na yo mabele nyonso emela elevation na yo nazopesa esango malamu ndenge kaka Yesu asekwaki mabele kozosekisa ezosanza oyo yo nyonso omela ata eza na village ata eza wapi ata bakondango na samari ata eza likolo ya ngomba ata eza na mopepe oyo yo nyonso bamela lelo baosanza yango. Bible elobi troisième jour mabele esanzi Yesu eloko ekamwisi na ntango mabele esanzi Yesu. Bible ezoloba boye bamarie Marthe balobi Marthe baoyo babwatisaki Jésus batikaki Yesu ye moko babi non tokende kotala esika batikaki ye tokende quand même komona so azalaka kaona. Bien-aimé bato oyo babwakisa ye jour mosusu bakoyeba kokuta oza soute koza machange ya adresse bango eloko Marie na Marthe bayebaki te Marie de Magdala ayebaki te ke Yesu Masiya na adresse ya mikunda place batikaki ye aza lisusu te Yesu asekwe. Bien-aimé tikanga nayebisa baoyo nyonso babwakisa yo jour bakoya kokanisa place batika kozala bakokuta oza lisusu te baoyo nyonso bakango na prison ata bakango na samari ata bakango na zamba ata bakango wa ntango bakozonga mpo baya kotala yo na kati ya nzungu wana bakokuta lisusu te na maboko na bango bakokuta lisusu te. Pourquoi? Parce que Yesu asekwa azwi mokano ya kosekwisa yo na biloko na yo nyonso. Bible elobi Marie ntango Marthe
Marie de Magdala, pardon. Aïe, akuti déjà tongo ezali. Bien aimé, mais on a lobby, on a la vie, bakokuta le tongo, et vie, et fika bacha bakokuta. Marie de Magdala quand c'est quand Jésus a zakuna. Après il y a peut-être quoi na tongo. Tongo makasi. Mais yo okuta sango susu. Bien aimé, ba o ba bungisa ko, je me suis envoyé ba okuta na histoire susu. Bande kwa Joseph tant boya en Égypte. Bakoka kokanisa te. Ba okuta Joseph neta wana. Bien aimé, ba o mususu ba bungisa kayo. Alors quand un jour mususu ba oya okuta ko neta wana, ba okuta neta neta ba okuta neta mususu parce que Yesu a eu décision. Il a pensé ça. Donc comme na soka message na biso na minka osala na tête. Ozolo banaza. Ozopesa za nzambe merci pour le message. Si ma copine sans âme merci ozolo banaza. Lokola ka Lilith etikala ki polele. Lokola ka le tombeau était vide. Marie tawa ya kuti le tombeau est vide. De la même manière, oyanga nyoso banela. Ezala mukanda, ezala mbo, ezala élévation, ezala grandeur. N'ayez-qu'à Jésus, c'est quoi qui y a un peu et banda quoi au nom de Jésus, banda ko beta na boko, banda ko bonde, no bananza. Oh ya ngani okutuna bana na mokola lelo e banda ko sekwa, e banda ko sekwa, e banda ko sekwa, e banda ko sekwa, e banda ko sekwa. Ozo beta maboko, lokola le tombe za la TV, lelo bakoyeba ko kotote. Place batika ba kotote. Place ba bomba ba kotote. Homme de 38 batika ke na piscine de Betsaïda. Mais ce qui mutazonga ka ma kotote po yeso sali bikabo na vie na ye. Na lindo ya mamira, na lindo ya batikabo. Il y a l'ingénieur, mois d'avril, au côté, le coup est directement moi la célébration à Pâques. Mois d'avril, pour nous, ma caméra, c'est si mal qui est ici. Nous avons un problème avec les documents, on a un problème avec le salaire, on a un problème avec la fécondité, mon adresse, on a un problème avec mon azour. Oh, il y a un problème, il y a quoi investir, ma vocataire, on y va t'avoir ça grâce, puissance, paix, faveur, et dans la partage. C'est qu'il y a des amis à Pamboulaye. Nous avons pas mon ami pour le papa Jean Longo. Directement, nous avons fait ça pour mon cher mari, Zambé à Pamboulaye. Et puis, il y a un contact. Si vous en avez posé vous en avez posé dans le balai. D'habitude, Dieu m'a fait la grâce. Il y a des bâtiments qui m'ont quand même, Zambé a quelque chose. Nous avons bâti pour vous mais que le Saint-Esprit a touché ma témoignage. Wazana posa kobela la zonga na 089 38 53 582 089 38 53 582 pona ba obana ki église eza na boum na qui c'est les directions à Sosa Chaba qui c'est les numéros nazawana nous avons des séances de prière tout ça mais là chaque jour dans pourquoi prière na biso ya makasi de na notre bomango ezaka de 10h à 13h. Rien de ce que bien en mercredi mental. Là Dieu se manifeste puissamment. Là il y a que ça la publicité pour les manzara. Oh mon Dieu pour convaincre. Oh zamba tchaki na zela to kokutana na ye peut-être réponse ça dans zela ministère oh. Mon Dieu a tcha au cœur. Au benga. Si tu as besoin de mon chaque jour dans une église, dans un canal dispo, les amis à Bamboula.